Mbote na bino mikolo bana mikie basi pe mibali ezali wanga bino humble serviteur Noël Samso Ifoma et ça y puis boza kolanda émission na bino je vis avec Jésus-Christ. Je vis avec Jésus-Christ ezali bongo réalisé par le grand réalisateur au bisoto benake mon réel Giga alias Tata Mapasa. Donc merci beaucoup na ba félicitations pe ba reproche bo pesa kibiso l'émission Otoza ki nangoli boso pe ntoka ki ba appel na bino PDG Mfumuntaku de Londres alobi bozongi selangai mama oyo wana est-ce que association neza ya solo est-ce que association ngo penza eza net ya batu mususu te ba kosunga lelo lobi makambo ezo échanger bozongi sananu yeto za na posa to yeba profondeur na kati association wana nde bakanisi na bino eza ba ordre pona biso nde lelo tozaki lisusu to bengi mama ako bandela lisusu koko reko bandela susu ba présentation. Bonjour maman. Bonjour papa. Soki okoki ko bandela présentation. Kombo nanga maman Samer Sabou, servante de l'Éternel, femme battante dans le Seigneur. Femme battante dans le Seigneur. Ndeto nga to kota penza na mozindo pona émission oyoyo. Po bana Londres babenga kipe. Mimi Matondo alobi na tuna kuna est-ce que tant bokendaka kosala ba action wana bo contrôler pe santé ya bana oyo bokutaka kuna soki bazana bokono? En tout cas papa primordial okoki kopesa mutu biloko akolia te soki aza na état malamu te. Lelo soki obeli ata ba représenter lo biloko boyo kolia te. Totenaka compte nango vraiment makasi parce que bato basala ba orphelinat wana bazala pena na ba moyen qu'il faut te pour peut-être ya komema bana wana na ba hôpitaux na ba makambo ebele yango mo lelo bakomi ko kitsa bango na banzela mais biso tant que ba association ndenge toyaka premièrement totenaka na compte à santé totali mwana nini problème nini na kati ya bana eloko nini eza ko se passer mwana nini aza malade ba présenter biso bana wana na makoki o nzambe asungaka nango biso to memaka bango toki na bango na hôpital bazui ba soins après nde toyo kopesa biloko akolia po muta koki kolia biloko te en état malade. Mais pourquoi ba to mona ka bana ngo des fois baliaka bamelaka yango bakufaka te nde lobi bolandelaka pe santé na bango mais souci penza baninga mususu bazobeta CT nde papa JP Mongo de Londres et lamba nde lamba ye pas tuni question ye lamba abi mais pourquoi banana bazaka propreté na esunela lisungi wana est-ce que bosala te que non o lukela bango pe mo lamba ya malamu balata pe babima bien ela saka ke bano bazaba orphelin ela saka ke bano babwakisa bango ela saka ke bano bazanga yango papa JP Mongo lobi est-ce que bango kuna elamba ba pesaka te ka biliana santé bilamba ezanga te to pesaka ba annonce ya bilamba et ou taka départ ou d'autres na ba maman na bandeko bayaka nango mais tozora ba n'importe quel bilamba te pour memela poso rozoye lokola mwana oyo boti na kati ndako na yo po mwana oyo boti okongola ti lambe to boka te lokola babi bazangi baboti baza ba orphelin de tola tsa bango bilambe pasuka non na koloba biso na femme battante toza na basi ebele basalaka baza na ba maison d'habillement tel que Vice Nangai Maman Grâce Seya Maman Ngando ye aza na maison d'habillement oyo eza ke soki tozosala descente azwaka babiloko ya ye moko atekaka na maison na ye ya bana habite mama oyo tomemela bana wana na kati association pe ba mama mususu pe o baza baponaka pe ya malamu po muto ozo ko attendre na eloko moko memela muto okomemela muto eloko mabete papa okomemela muto eloko mabete il faut oyo kano yo moko pasi ndenge komona soki lamba mwana no etobuki yo na lingi komona esusu yo na lamba otepani pozo ka soni na bato bakotala mwana yo bamona te ke lamba mwana no ya kotoboka po ezofingisa yo moboti a combien plus fort o azana moboti te yo ndo za moboti na ye papa na ngai nazo lamba ya kokatana poka mokile mona ngake na kabi pona ke kolata mwana wana te biso na association biloko ane sale marate to memaka bilamba penza o ya malamu et puis ya sika mingi pe tozwaka ya sika po mingi kati na biso batekaka bamsusu bakataka ba ballon bamsusu bazana ba maison d'habillement
ndetinga moko na tekaka bilamba donc tozwaka kaka ba oyo ya biso ya bien tomemeli bango nyonso tozosala yango nzambe azomona te papa soki opesi moninga eloko ya mabe oza kosatendre na nini en retour nyonso tozosala nzambe azomona nzambe azoyeba mpe nzambe afutaka na ngi nayeba lisusu comment faire pour adhérer à l'association pour yoki kaka ngana salaka basi basalaka na tunaki pe mokolo elekaki est-ce que papa pe bazala bienvenue na kati association le baki iyo mais basalaka ndenge nini pour s'adhérer faut en cas de lecteur ou juste yebisa biso nano basalaka ndenge pour s'adhérer ko s'adhérer na kati association ya biso papa za gratuite ya ofele isa ya ofele sans condition mais tu as besoin de la carte d'identité. Mais il faut ça la rappeler quand même. Non. Ce qui est comme pour na bato ko sala, wana tobimi libanda. Pour association oyo papa nde na lobaki na émission leki, to ça wana pona ko relever conscience. Ya bato oyo bazali na kati ya trou moko na kati ya sommeil moko profond ya ba pensée na bango na kati ya sommeil moko spirituel toza na besoin ya kopona te papa nzamba pona ngai te ngai nazaki te ke na bota mimba mona banzo sela nzambe j'avais aussi des faiblesses ba makamu susu kutu ona sala soki to bito banda ko betelo awa okoloba te ke lelo na ko sela nzambe papa na ngai pona nini biso to pona nzamba pona ngai te atalaki mabe na ngai te atalaki bolumbu na ngai te pamba tabi ayende pona batu mabe sko biso toza na besoin ya batu wana ya basi wana mibali wana n'importe qui mais identité ya mutu ezalaka important po ntongo oza koadere na kati ya association ya biso fo toyeba outi wapi ovandaka wapi tokokipaka nanu baekolo te mpo bato mosusu bakolobaki o te lokola baza bato ekolo boye baponyika baekolo boye tokipaka baekolo te ngai naza na nga mu yesu nakipaka ekolo te olongwe moluba te papa naza mpe moluba te naza kaka congolaise naza mpe moluba te tokipaka te papa toyambaka mutu nyonso soki tokomi kopona nzambe abengi biso na misala aponi te nangi nayeba mutuno na kozangisa ngo pete ba mama mpinza mibale batunaki nga la grande dame Tete Botamba na Londres ye atunaki nga mutuna oyoyo pe la grande dame Odia mama na régime batunaki nga mutuna oyo babi tunela biso epai ya mama dès que bakoti déjà na kati association ndenge lobi wana tango koti na kati association oza obligé olanda pe ba ordre to pe mitindo ya kati association ezali to kokota kaka ngai membre et puis en plus na bato baza na kati association est-ce que baza na ba carte na bango eza ko signifier que non baza ba agent ya kati association wana to baza ba membre ya kati association wana. Papa, la Bible nous dit dans Deutéronome 28, Nzamba lobeli biso, si au moins tu obéis, tu marches selon mes lois, mes recommandements, okomona ke okobika loboko ya Nzambe bolamu nyonso Nzamba kana pona bato na sa mokili, okovivra yango. Ndaku moko te ezanga mibeko. Ndaku moko te. Ata bano tozomona na babalabala, po oya ko mwana bunge ke ko se rassembler na bashege. Si ba pesa ka bango pe mibeko na bango il faut ça là il faut ça là tout d'abord to benga ngo biso na niveau université to no benga ngo blaisage tango yo mwa ba ko kato suki po ba longolo image ya pongi ozalaki nango mais biso na kati association esa bongo te lokola ya bande na uti ko pesa ninda kisate biso na kati association ezake mutu tanga zo ya toza na mibeko ba loi o esengi to koloba na yo esengi lo respecter eza ba mibeko te ke eko rendre yo mal à l'aise ezaka pona ko sunga yo donc okoyate ndeko mama to ndeko papa o memela biso lolenge ya ko vivre na ondengo banda ko vivre na ngona kala oyo ko kotela biso ngona kati association donc on comprendre bien ka basala nzambe fallait bakota te papa biso no sozo za basala nzambe tata pasteur, maman pasteur, maman prophétesse, maman diacre, Samuel évangéliste. Samuel azaki mobenga mi ya Nzambe. Mais ayebaki teke aza mosala Nzambe. Papa na ye, pa prophète Eli, nda yaki kolobela etango Nzambe azobenga ye. Ayeba ko discerner te. Lolenge moko na kati association na biso. Mingi bazoya.
topozaka bango ba question totunaka makamni bazomona eloko nini etindi asaproche na biso mama tala naza na problème boye tondeko papa mama tala toza na problème boye na nga na vie na nga na monaka boye boye selon ba dire selon ba vision oyo azwaka otekte muto aza na appel à Nzambe esengi encadrement siko lolenge nini akoyeba ki aza na appel à Nzambe soki biso oyo tobengami na misala Nzambe tosungi ete bozozo ya bato nyonso te mais ndeko na yo moninga na yo mwasi lokola yo na Luanda mama na Jo na Gracia mama Jansi atuni alobi soki kasi moto aza na kati association azopesa eloko te aza na kati association mais azopesa eloko te est-ce que akozodemere kaka wana apport na ye eza nini kaka zala membre iloko penza na ngina yeba ngona zokita penza na sie wana donc mama bowelo alobi soki moto azopesa eloko te masaka na kati association apport neza kaka kozala kaka wana penza est-ce que ça a sens? Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nzambe mutalobi alobaki biso teke yakana ngai yo oza na mbongo yo oza na boye obengami mwana Nzambe te ozala na mbongo ozala na mbongo te biso na kati ya corps de Christ tout le monde est important lelo okiko ya maboko pamba malgré que tozaka na ba caisse na biso o to salara et na ba caisse yango nde yango moni tozokita kokende kotikela ba orphelin o Nzambe asungi biso na kati ya ba caisse na biso mais siko ba ope baza nango te totenaka bango rigueur te et ça lokola muto aye na kati association biso azana na moyen ya koteka te papa tokosenga embongo ndenge nini akeni kosala kindumba to azonga lisusu na kati ya kikuluna po apporter biso mbongo biso tozana le besoin na souci ya mbongo te oyo tozana ngo posisa na ko sauver molimo ya moto ko sauver molimo moto conscience ya moto il faut esala ami yebaki aza nani ayaki kosala nini na mokili conscience ya moto fait ça là mais nazo kalikambo yo toleka ki ngo mwa mbango mezo zwanga penza na kati ya motema na kati ya association so bokutani penza na ka oyo evanda ki mwasi moko azana mabuta te azobuta te apport ya association kozala nini penza wana na baso bazanga mabota o bazokoka ko bota te so bino boye pa inaye apport ya association eza nini? Papa, et comment la Bible na 1 Samuel 1 Samuel 1 verset 4 à 5. Stérilité ya Anne Nzambata qui était pour ya koyokisi soni. Ezala qui était pour la rendre malheureuse. C'était juste pour la gloire de Dieu. Et nasuka nango apesa ki e mwana o etali prophète Samuel. Et na yebisaka na ba maman souvent na o etali mabota soki boke na nzela ba hôpital boke na banzela kotalisa pona koyeba si réellement boko produire soki eza yango epesi résultat positif et que zo salima te luka Nzambe ana wumelaki na sama kola Nzambe abande kolanda ba makelele oyo mbanda na ya banda kotia ete malgré que ya bota ki liboso na ye. Et tobosa na rake même combo ya Anne elingi koloba faveur la grâce quelqu'un qui a la grâce de Dieu papa Nzamba oko tika ete a déméré na kata ya humiliation te mais ce que moi j'ai aimé à Anne elle était restée toujours humble dans la présence de Dieu et azalaki toujours na humilité moko o isala que un jour Nzamba ya opesa ye prophète Samuel. Naloba toujours na ba maman, peu importe le temps que ça peut prendre, demeure toujours na makula Nzambe. Ata ba ye o chao boye, poto mona bato msusu ba boaki lona biloko libande pa ba semeki. Ata ba tindiki yo, tikala toujours na sa makula Nzambe. Et le Dieu de notre existence asa capable de peso sengo apesaki na mama Anne pona nini te na ba tomona na ba basala Nzambe belé bakutana na bakawana
mais suka tozo ba témoignage nzamba apesa bango bana suka tozo ba témoignage o nzambe apesa bango bana nalingi soki tolingi toloba kena o chango d'une manière réaliste musala nini penza aux femmes association et salaka misala penza o ya bino association et salaka ezali nini na nini na kati association mama na mama to papa na papa za na batache na ye. Dans association, ça veut dire musala obozo sala objectif na bino ezanini. Pourquoi vous êtes une association? Ba misala combien obo sala kataki association? Oki botala kabana okenda borfelina bosuna ba couple siko tangela biso penza na limemia misala o ezana kati. Na kati association mama papa na ngai pardon toza na ba couturière. Ba couturière wana lokola mama na biso Belinda. Femme battante. Ye atia ba machine rien que pour na koye kolisa basi o baza na besoin koye kola kotonga ya ofele to futela te ba futara te parce que soki ba ye koli kotonga tanga kokenda azui mo machine na ye akotonga ko banda ko gagner quelque chose toza na besoin ba paresses te na kati association et to soki wana te toza na papa na biso Chris na kati association na papa Hardy Manwana bango baza ba informaticien on a bengaka bango à haut niveau ba yekolisa bandeko basi bandeko mibali informatique même ngai pe nazo yekola bango pe bazo yekolisa ngango informatique et na makambo tali coiffure ngai moko na ba sœur mususu toza na bango lokola mama Mimi Mundeba na mama la biso Ana Dimoke bango ba yekoli misala ya suki ndeti ngai moko na kangaka ba suki batu bayaka na ndaku na salaka bango ba suki ba midela ba fête ba mariage na salaka et na o etali produit de beauté cosmétique nzamba pesanga grâce wana ya osala mafuta na sala kango mais toyoki bashara bien babime belé na télévision yaka nazolongola nduta nazolongola mbasu na éviter est-ce que nangina tuna nduta elongwaka penza ya solo pour na ebi a vérité ba obi sepsoka bo solo c'est possible papa nduta elongwaka te mais nduta eduminiaka parce que eza na bateau babota makanango eza mutu abota mi mona muke mona 6 mais na peme na bandelela na biso nduta elongwaka te papa nduta esilaka te nduta oyo esilaka eza oyo eyela nzela mafuta ba hydroquinone mais oyo mutu abotami nango obando pakola mafuta na yo ezaka pour rendre yo loposo sembe me ko éliminer banduta nyonso te mais oyo eyaka na nzela ya ba mafuta tozopakola ya ba hydroquinone ebebisaka okomona nzoto ekati yo akoza ba mafuta wana soki ba soigner yo nango na ba produit to salara omona ke ba trace wana ebandi ko disparaître donc bandeko nyonso to bazana problème ya teinture bako contacter na association toza na nyonso bakoki ko contacter ngai na numéro nanga plus 243 90 247 35 60. Est-ce que tu as une association de membres combien déjà actuellement? Pour ce pays, combien 300 euros de association? Papa Toza, dans l'organisation Macampion, au pays, l'église Union, c'est Tondi Bazou. Encadrement, la banque de la radio, c'est pas comme voilà. Donc, à ta commis 500, à ta commis 1000. Et qu'on a toujours na ba chef na ba kambi ou bato kambaka ba groupe na moment esengeli to sangani pour na intérêt ya biso ya bonzambe na moment etali formation to panzani na ba formation na biso mutu na mutake ko sala oye musala. Est-ce que association de Jésus déjà siège na yango oyo so ba bengo na numéro na téléphone te ba ko ya wana ba kuti mbako za sur place? Toza sur avenue Bukanga. Soko komina komina ngaba otuni avenue Bukanga numéro 7 bis na ngambo ya Makala toza wana soki baluki biso bakokuta na biso esika wana siège na biso eza wana. Merci beaucoup balandia émission Je vis avec Jésus nebisa kibino awawa bosenga ki mama aleka lisusu mbala
le susu donc tokozanga te soki bosengi lisusu tokolekisa ye lisusu na lisusu mpona koyoka bavérité makambo eza ebele na kati ya association oyo mosusu nanu kutu alobeli te mais nalingi nalaka bato oyo baza kolanda émission oyo je vis avec Jésus mbala nsima est ce que koyebisa biso te eloko nini to problème nini okutalaka nango na vie ti osalaki otonga association oyo nzambe ayebisaki yo. Pour édifier le peuple de Dieu, papa, tout ça lango. Parce que na lala qui kate na l'amour qui pouf na comme ba femme battante. Mais les qui na parcours moulaï, ya makambo ebele, ya bepreuve ebele. Oh na force na ngamoko na okai kokate. Ce qui nzambe tende lelo pete to ngeto beta masolo mususu. Descente à le 29. En tout cas descente à le 29 ezali. Donc c'est déjà la semaine prochaine. Ezali bandeko ona nubo komiseli biso biloko na binote to ye to bengi bilo pe na bosala na lombango po to tikali susu na temps mingi te. Ko rater te to changer date. Et le côté tikali ka le 29 décembre. Ezali kamba 2022 et kota 2022. Et kotika na 2022 to kota na ngote. En passant papa na yoka ki pasi mingi. Lobby na ke kosala prospection ya babiloko ndenge ntoko sala pona bana wana na ke kokutana na marché na biso ya liberté na ke kokutana na mwana moko bavandisi na kiti batie kitunga e motei mosengi mbongo azosenga mbongo bazwi lokolo na ye ya pota ya munene ba exposer na moi babande yango te basopi kaka poussière ya kisi na yebi te soki ezalaki tetra soki ezalaki nini bazosenga mbongo bato bazoya kotia na kitunga sans parasoleil. Imagine soko ozata na pota ya mokie na lokolo ndenge derangeaka nzoto mobimba na se na moi natali mwana wana natali ye mutu azosenga mbongo nabendi ye pembeni ebisi ye papa degré ya pota ya mwana wana okokaki koexpose na moi te. Ne pense pas que mutu pas à la compassion ya kosunga mutu. Il faut ka amona douleur à mutu wana. Il faut ka amona pota ya mwana wana. Si qu'on a ça moi ina ba rayon, y n'a pas si tant pas même sous pas li a quitté. Nathalie ka ke vandeli mon aussi mon frère. C'est quelle manière o yozo sunga bana o. Okoka ki kotika ye na hôpital yo ye ne fils que kaka mbela ozobeta nzamba ko tia disposition na mitema ya batu po ba pesa et o ba ko pesa avec le paix ba kopia et ko sunga mwana na traitement o ba ko tia avec l'appui de Dieu mwana na obika et senga mbongo belete pota wana ekozwa soin ekosenga mbongo belete. Pourquoi exposer l'enfant comme ça na moi papa ah papa nanga na misu nangai pona komomba pe image ya bato na koki kokanga ye photo te pona ko lakisa ngo na nzela etando papa na sali devoir ya ko interpeller ye ke musala otozo sala ya kosunga bato kosunga milimo ya bato to sengeli te komemango na lolenge oyo salela ngo na lolenge mususu ekozala malamu mingi na okaki pena pasi bandeko bazosala bongo tuka botika soko bengama na eloko wana sala ngo na motema bolo otambola na babis même atoko tambola kolakisa ba photo wana nyoso tu isa ba video ya bana wana est-ce que soki ozaki na capacité ya osala eloko wana te lokola ba association ya ba ONG la bango ba orphelinat soko za na capacité te ko tika te. Est-ce que nzamba ko pesa moto vision sans provision? Nzamba tia pesi biso vision ya femme battante o. Tu as biso à cœur to sunga bana wana. Ezate po toza nango ebele. Ezate po toza nango ebele. Biso tozo loba, tozo beta sete, toza ko annoncer na ba faire part to pesa. Na o biso toza nango, na o esi ekomeli biso na nzela bandeko si basungi biso. Ekokoma. Eko comme plutôt ko sunga bana wana nyose ko leka bien papa na ngai. Le 29 décembre 2022. Projet Eurocota 2023 t'es sûr et certaine de son tesali na Selembao na Selembao donc to zangate et puis bande konyo surtout boyoki motema ya bo mama boende to zoloka motema ya bo mama na lo baka motema ya bo mama za motema mawate motema maweze loko mususu mais motema ya bo mama ya boende to zoloka femme battante
basi ya malonga mibale ya malonga faut to soutenir association oyoyo na kozanga te kopesa mbote na bato nyonso tu oyoyo balandaka émission o na bokebi penza je vis avec Jésus. Donc ezali émission ya bino oyo to yambi mbala mibale mama o bosenga ki sope bosengi lisusu et comme le biso lokola devoir pe lokwa bosenga ki ayebisa biso histoire et loko nini tinda ki ye to pe akutala na ba situation nini pa koma na étape oyoyo na banza na prochaine émission to rozala kaka na yepo to yeba yango. Est-ce que le ba mususu ezali te pona ko sukisa pona ba téléspectateurs o baza ko landa biso siko na chaîne na biso tozo sala ngo pot mokile mona biso te mais tozo sala ngo po eze etinda moto o abengama la misala nzambe asalaka sans kozela eloko moko en retour po o afutaka moto afutaka biso eza nzambe et tobengi bino nyonso ba nyonso bolingi bosadere na association na biso boza le bienvenu boya tokoyamba bino maboko polele. Merci. Merci beaucoup. Numéro Nangai ESA plus 243 90 247 35 60. Plus 293 243 90 247 35 60. Merci beaucoup. Balandi la bokebi émission oyoyo tokozanga te ko remercier le PDG Mfu Muntsaku mwana ya Londres to pesipe mbote mingi na grande dame Tete Botamba na Hollande to pesipe mbote lisusu na Yemei Mimi ma Tondo na Londres pe batu nyonso tu o balandi émission oyoyo na bokebi penza na pesi mbote na grande dame Odiangoi na Paris, maman na Regine, na pesi mbote na groupe Bana Bilaka, toujours avec Nzambe ya Bakoko. Donc, na pesi mbote na maman Jansi Bowelo, na Luanda, na maman ya Jona Regine, na pesi maman la Gracia, na pesi bango nyonso tu mbote. Na pesi mbote pe na libasa na ngai mami ifo mambo ya États-Unis. Na pesi mbote na bana na nyonso tu Choisdi Joël pe Wilson na pesi bango mbote na maman na bango Julie na pesi église choisi la vie mobimba mbote comme na représentant légal apôtre fondateur Landulu topesi mote pe na yeme le plus grand les grands réalisateurs Nabiso Babenga Kaye Giga Tata Mapasa yende tebenga ke Montréal. Merci mingi pe na batu nyonso tu onga na yebi. Merci na Bibish Mabaya kuna na Canada. Merci mingi pe na ndeko nyonso ona yebi te ona teki kombo pe ona bosani na yebi te soki mama za batu oyo akoki ko remercier bango pona faire ya émission na biso. Napesi mbote à mon papa, mon père spirituel, le révérend pasteur Moïse Oudidi de l'église Pas à Pas, qui est mon père spirituel. Napesi mbote na révérend pasteur Archip Makoul, ainsi que Naba Langanyon sur la femme battante, maman Rina, maman Linda, maman Meje Mbuluku, maman Chantal, maman Nasha, Naba Langanyon sur Tozalakana Bino la femme battante, mbote na Bino Mingi, sans oublier mon papa Wabotinga, papa Sabu, Albert, Mboti Mingi et Komilaye.